nga na koyebisa ba prophète wana la montagne eza endroit où bango bakotie la kiti te bando sa ilango musala musala o don o bazui c'est l'église où ebateli doctrine bakoki jamais kotenga par rapport à la prophétie comme don mais ceux qui na ndaku ya batu na esprit que toke ko sala ministère ya délivrance na ya combat spirituel o batu ba forma ne ba famille sa nini e panzani tondi makaka te ke nzamba zali po mutu asa nini akwei tondi makaka te ke nzamba za po mutu abike na biki te tondi makaka nzamba za soki on prêche la saine doctrine. Bonjour à vous, chers abonnés de Pelotro Télévision. Nous sommes très heureuses de savoir que vous êtes tellement nombreux devant vos postes téléviseurs en train d'entendre ou de suivre cette émission que vous aimez beaucoup, Temps de consolation, qui est présentée par Hulda Ngalula, bien sûr. Au travers de cette émission, nous parlons de Temps de consolation. À travers de cette émission, nous restons pour vous un serviteur de Dieu qui vient pour vous bander les pleurs, qui vient pour vous. Ayaka pona kolobela bino concernant basije o eza kotungisa biso na kati ya mboka, ayaka pona kopangusa bama ya miso na bino, ayaka lisusu pona kopesa bino courage esika wapi o bolembaki. Tokoko bande émission au beauté sont portant autopiste à joyeux anniversaire en abisso à toutes ces personnes qui fêtent leurs anniversaires aujourd'hui, sans oublier aussi à toutes les familles qui sont éprouvées. Nos sincères condoléances. Pelotro Télévision est ensemble avec vous. Comme nous l'avons dit au début, que cette émission reçoit pour vous un serviteur de Dieu qui va nous parler d'un sujet qui est très capital pour nous, un sujet que nous tous nous sommes au courant, nous rencontrons aussi à travers notre pays. Sans plus tarder, nous allons présenter pour vous cet serviteur de Dieu. Bonjour. Oui, bonjour maman. Bonne santé papa. Santé zamalam nangolo nzambe. S'il vous plaît, tu peux te présenter pour na balandi appel Pelotro Télévision nyos tu bazan banda ku ba identité na yo. Oui, je réponds au nom de Apôtre Dieu, merci Mbabou. Je suis ministre de Dieu et je suis responsable et à ministère Sion Tabernacle de Saint. Ok, Apôtre Dieu, merci Mbabou, c'est ça les noms. Tonito Tuna, au Bétélabiso parcours na yo, ndengeni banda jusqu'à aujourd'hui au commune. Oui, Kobanda. Vie chrétienne, je suis de l'église Fepako Nzambe Malamu na bandi ekodim kuna na sambeli kuna na cadre batu kuna na zui formation kuna et maintenant Dieu m'a appelé ya ko kokisa œuvre to mission oya tindi ngai libanda ya église mère nanga na lobieza église Fepako Nzambe Malamu nde pour le moment je suis le responsable, il y a ministère Sion Tabernacle de Saint. Papa, où tu le babiso a que vous êtes responsable de l'église Tabernacle Sion. Tolinto yeba yomoko nandengo zala nous ara à l'aise na kombo nini au préférable bengo pasteur, apôtre, prophète. Bon, Dieu ministériellement parlant, je suis un apôtre. Mais moto nyonso azo kamba batu azo sa la fonction pastorale donc tant naza liboso bampate na ngai naza lokola pasteur na bango naza lokola berger na bango mais Dieu ayebi ngai na kombo ya apôtre parce que il m'a donné le ministère apostolique. C'est un peu ça. Voilà, lilo toi na sujet mokondo bito bengo apôtre Apôtre Dimbabou, tu es un sujet tellement capital dans mboka na biso. Je crois que yo PDG soye bango peut-être beaucoup de temps na bandila na yo. Et ça phénomène prophétie. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, phénomène prophétie et c'est un peu vague. Il faut la précision afin que tu vas peut préciser ma réponse na biso parce que tu as suivi na bato ebele. Donc il faut préciser de quelle prophétie Oyotoko Kikolobela
de quelle prophétie oyo tuni ngai. Toujours le phénomène prophétie, du genre que au Tambouanandela, tokutana souvent na batumo benandela bazaka se présentaka et pas un biso étant que ba prophète so akutana yo en peselo mo balobelo lo mo boy. C'est ça, yango nde to lobela siko. Pona biso to lokwa to recevoir yo za homme de Dieu. Tu exerces déjà un ministère, donc tu as déjà cette maturité. Na lingue o éclairé na biso na ba abonné à Pelo Pro Télévision au bananza concernant sujet wana. Bon, ce sont des sujets où ils ont un peu na ba zone d'ombre belé hein. Na moi ba molili et belé. Mais pour préciser d'abord, la prophétie c'est le socle de la Bible. La base de la Bible, c'est ça la prophétie. Mais la prophétie o nazolobela eza o ya kokuta na mutu na kuente ko ebisa nzamba ebisinga boete. Mais prophétie o nazolobela prophétie biblique. Parce que la base de la Bible c'est la prophétie et la doctrine. Mais asa secondé na connaissance na révélation. Donc la Bible et salami base nangoza prophétie ndet na lobeli prophétie ya Bible. Mais s'il faut donner séparer les deux choses dans Rolobake, il y a la prophétie individuelle et il y a aussi la prophétie biblique. Donc ndenge tozo lobela la prophétie individuelle et non la prophétie biblique. Parce que ndenge na otukoloba awa eza fléau moko yé et faire dérouter Batou. La prophétie ou eza capitale, ou la prophétie biblique, mais pour étaler sa Batou. Et loko ezali vraiment capitalité. Dans le but que prophétie individuelle eza malamu te. Eza malamu. Mais eza des primordialité pour na ba chrétien. Na bongisa moi maloba nanga muke. Nzambe a pesi akeli Adam na Ève atie bango na jardin d'Éden. Mais au romona Satan atango aye po kosa Adam na Ève a utilisé loko na été utilisé car loko nzamba pesaki modu. Ne loko nzamba kelaki. Donc la prophétie eza don otozwa katango molimo yaka. Mais le diable aussi à ces temps a bloqué les pégards na prophétie pour ça nini à faire dérouter siko yo bato oyo baro ko ça nini bako zala liboso nzambe. Donc Adam na Ève baza bato bazaki liboso nzambe nzambe nda plaçaki bango na jardin d'Éden. Et le diable aye akosi bango ne loko mususu car loko nzamba la kisa bango ke na sala ndepe loko nzamba tshela bango na jardin ndepe ko ça nini kokosa. Donc, pour expliquer mieux la prophétie, eza eloko nzamba pesi comme don spirituel. Mais le diable aussi utilise la prophétie, c'est donc pour ça à faire dérouter beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu. Ba koi na ba piège wana pourquoi parce que bazoé ba ko analyser ça c'est Dieu ou ça c'est le diable par la prophétie. Mais comment discerner? Parce que Binonia Soboyaka Nandenge wana que Dieu m'a dit. Comment discerner que oh izoya pa nzambe, oh izoya pa mutu aboy? Discernement est à don, mais l'expérience aussi fait partie ya mutu ko discerner bien. Na peso exemple. Mutu afandaka na coin azo changer mbongo to binga ba changer. Oye au pesier dollar. Pourquoi atalaka ngona no avant ko tsana saki nae? Pour avoir une expérience, il y a le faux na le vrai. C'est que yende azo ça l'échange, yo opé ça mbongo. Mais mbongo na yo avec kota na sak na ye, ce que ça faux à kota te. Ce que ça vrai nda sa nini à côté ici. Mais avant ayeba que ça photo vrai fois ça ni à analyser ce que ça vrai ou faux. Donc le problème est ça que le don spirituel c'est Dieu qui le donne. Parce que les dons et l'appel est sans repentance. C'est que mutu moko boye amelane masanga
akoza ape na don nzambe to asalela nzambe na vie malamu te akoza ne pe na don ya nzambe, mais le diable passe par lui pour faire dérouter l'église. Donc c'est un peu ça. Tokoyeba siko eza ya bongo eza ya mabe. Pourquoi? Parce que nzambe alobi po toyeba prophète malamu il faut makambo alobi sa nini ekokisama. Wana toza na ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, nous avons bakisa lisusu eloko moko lobi otoyeba prophète malam toroyeba nani na misala na bambuma. C'est que Bible mobimezo la sabiso vrai prophète aza o yakoloba makambo ezoko kisama na oyo akosala makambo selon ba fruit na ye. Donc caractère na ye et la sabiso il est vrai. Maloba lobi so ekokisama la sabiso il est vrai. Mais ce qui biloko wana so sangani te. C'est que moi, ça c'est le diable qui parle et ça c'est Dieu qui parle. Voilà. La prophétie au néo-théolobake est Adam, parole de connaissance pèse Adam. Mais comment faire la différence entre les deux? Parole connaissance na prophétie, et ça m'a mis balé différent. Donc, koki kosa la différence na ngondenge nini. La prophétie c'est prédire l'avenir. Mais la parole de connaissance, c'est dévoiler ce que les gens ne savent pas. Donc, Nafandi, par exemple, lobby olataki et lamba pembe. Là, c'est la parole de connaissance. Mais la prophétie, il faut que nous bandoye makambo na nous salamate o eko salamaka na vie na yo. Voilà pourquoi prophète poto kangaye to kangaye na parole de connaissance de. Mais to kangaye na prophétie. Poto ozela accomplissement na prophétie. C'est que Moutako ya bandi ko pesa parole de connaissance, asa forcément prophète. Et il n'a pas aussi prophétisé. Mais ce qui a commis ko prédire à venir, censé à causer lango koko kisama, ne tokolobake, il a prophétisé ou elle a prophétisé. Voilà. Lorsqu'on reçoit un don de prophétie par Dieu, c'est obligé de faire un ministère ou d'exercer un ministère plutôt, soit de créer une église. Bon, c'est aussi ça le problème où ils ont rongé l'église. Il y a plein de ministres de Dieu où après qu'on soit dans mon bois comme qu'on exercer, il s'est dit lui-même qu'il est un ministre de Dieu ou il est un prophète. Les ministères, ils ont makasi. Ce n'est que Dieu qui les donne. Mais les dons spirituels, mais mutuana il faut abanda ko travailler na kati ya structure moko ya église. Pour don wane sani ezwa importance nango. Na ko poussa na ko lobake. La Bible dit ceci, c'est lui qui prophétise, il édifie l'église. C'est que tu ne peux pas recevoir les dons en dehors de l'église. C'est qu'il faut que tu prophétises à l'église. Nenzambazo paie sa don. Après si don pour être travailler dans l'église. Donc après ça don pour na basali ya église. Mais la Bible précise, c'est lui qui parle en langue, s'édifie lui-même. Donc le don de parler en langue, ça pour na édification ya mutuye moko. Mais les dons de la prophétie, c'est pour l'église. Donc celui qui reçoit les dons de la prophétie, il n'a qu'à travailler dans une église, dans une église pour ezala important. Ceux qui ont commis ça, rassemblement, à travailler na doctrine vraiment. Parce que la prophétie est le révélé au makambo pour ça, pour obimise lango bato. Ceux qui ont révélé makambo sans respecter la doctrine de la Bible, à côté. Donc chaque prophétie, il faut l'accompagner de la doctrine afin que les kamalamu. Si on veut prophétiser de l'Ibanda, il faut prophétiser dans l'église, dans l'église. Mais pour na bateau tokinda kokuta peut-être na ba montagne. N'habite peut-être yo peut sokuta nango ozokinde montagne ko kini ko prier et ça déjà na ba serviteur mo donc bango vi na bango ko na bazelara ba so ba ko prier et puis bango ba bin sa prophétie. Oui, là tu as dit vrai. Et ça makambo o tozomona na makambo tozo expérimenter na église ya Congo. Mais ce sont des choses au
encourager vraiment à 100%. Dieu peut parler, oui. Mais écommandé Moussala ya montoute ake ko fanda na esika moko boye ko pesa ka prophétie pour ba pese kaniaka mabende sko yango wana. Donc Dieu peut parler na mati ngomba nzamba lobelinga directement te ayebisinga epa ya mutu mususu. Là eza normal. Mais mutu moko boye asali eloko wana musala na ye. Soki asa amemi yango bongo suka les diables osani a okota parce que eloko eza coutume c'est la doctrine. La prophétie n'est pas la coutume. Mais eloko eza coutume eza doctrine. Nzamba che eloko yeko kolongwate biso ba chrétien totosa ko yibate ko fingate eza doctrine. Mais la prophétie n'est pas doctrinale. La prophétie individuelle nzamba roloba pe nzamba roloba te. Moi mukomusu pe nzamba lobite. Siko yotango che ebonga o prophétisaka. Jou nzamba ko lobate rolobaki yo. Roloba bomoto na yo ko sala bomoto na yo. Donc tout ça ko encourager yango te. Mais ngana koyebisa ba prophète wana. La montagne eza endroit où bango ba ko la kiti te bando sala ngo musala. Musala o don o bazui c'est l'église. Vous comprenez? Donc bazui musala nango eza na kati ya église bako travailler nango libanda te. Donc au travail libanda ezo bebisa déjà doctrine o yolobeli biso ke c'est lui qui prophétise et édifie l'église. Donc il faut muto azui dans prophétie azala encadrer na kati ya église et non libanda na ba montagne. C'est bon. Et l'homme soupé toujours remarqué que prophète plutôt, basé le quoi ba mendiant. Donc ça na bango ba ça la baby que au retour photo pe sa bon kaboy. Or que tant au sam sala nzambe faut oser la moto yozo sale lande akanisa. Bon ba comment obligé. Tant après ce prophétie, il faut payer offrande ba comment pe na ba appellation na bango belé peut-être Isaac ba kombo mo belé. Yo kanisani po nango. C'est un peu ça le problème. Bon, au moins phénomène prophète ou phénomène prophétie. Et ça vraiment quoi et bandit depuis l'an 2000, hein? 2000, 2001, 2002, 2004, 2005. Et à moi Rokita allez et Matili Soussou donc et ça il y a église il y a Congo, il faut faire remonter la doctrine afin que biloko mususu o batu ba osibir na bandaku na bangomba et sila. Pourquoi? Parce que la doctrine ce qui est primé likolo ya prophétie individuelle, les gens vont comprendre que oh tout ça la o izalara bible était. Mais si la prophétie est comme moi likolo ya doctrine biblique. Yomoni l'église a vraiment enseigné té. Église a enseigné pourquoi? Parce que batu oyo église azo se confier na bango bayebi doctrine te. Le prophète oto mona oto zo lo bana ke bazo exiger mbongo. Bazo exiger mbongo pour ani. Bazo respecter doctrine te. C'est pour cela bazo mona le roi don oyazui il faut travailler pour naye et zongi cela quelque chose. Or don oyazui il faut travailler pour les autres dans l'église. Ne omoni siko respect lokola ya doctrine ezate no moni bato bazo tenga bato bazo kende ça et là. Pourquoi? Parce que bazana doctrine te. Or église ou bateli doctrine bakoki jamais ko tenga par rapport à la prophétie comme don. Mais église ou bateli doctrine faut ba fanda na prophétie comme le socle de la Bible, comme le base de la Bible. Mais ceux qui au kangami au s'accrocher na ba prophétie individuelle, là, c'est que tu n'as pas vraiment la base qui est la doctrine, la saine doctrine, la Bible, les enseignements. Donc, eza musala na biso basali nzambe, to enseigner bato, to tombo la doctrine afin que prophétie individuelle ou émantier sanine ekita. Donc, c'est un peu ça. Voilà, bino basala nzambe.
Et là, ce que vous constatez plus, c'est ça, ça la nzambe, ceux qui va approcher moutou, va approcher famille morobo, sous que famille na tout le monde a ka division. Bon, y a nandaku, lobi mabe morobo, peut-être pour na moi, na tout soit pour na moi, si to mobali, famille wana est comme divisée. Et ça, la bino ndengeni, c'est pas ça, bino tombe beaucoup ta famille, mon bazana ignon na bango. Même si beaucoup dit quelque chose à mabe, et ça, na autre moyen, m'sou sur lobi lango, juste pour garder kaka ignon wana. Bon, eza fléau moko ya ba enseignement courant moko ya ba enseignement ya makambo ba délivrance, combat spirituel. Nde ememi batu mingi na biloko wana ya des enfants au ba se retrouver na libanda dans la rue à cause de ces choses. Parce que batu o ba oke na bandaku sans le respect de la doctrine. Nde ba oke opanza ndako batu. Pourquoi? Donc, pour moi, ils ont tourné tout autour de la doctrine. Moto ya yebi écriture malam. Après que ça la biloko anate a moni révélation moko nanda oke moi intel azandoki intel azosa makamabon directement à lobby. La doctrine zo permettre biso biloko anate. Doctrine et c'est na éthique na déontologie du travail. Siko soki est que ngai na ye nanda kwa batu na esprit que famille oyo fo baza na kimia c'est que tokoluka kimia mais ceux qui na ndaku ya batu na esprit que toke ko sala ministère ya délivrance na ya combat spirituel o batu ba format ne ba famille c'est nini et panzani parce que la vraie délivrance c'était passé à la croix. C'est Dieu qui nous a libérés, c'est Dieu qui nous a délivrés. La Bible dit ceci: Christ nous a libérés de la vaine manière de vivre de nos pères. Donc, le coup, Christ a libéré de la vaine manière de vivre de nos pères. Biso Moussa Rosalezani, Kondimara Kaye, Makila wana elongoli biso bototo famille, elongoli biso ba blocage, il y a nyonso presque. Mais le coup, la batu bazui, moi fleuyo moko boye. Et courant moko ya enseignement au ministère ya délivrance, ministère ya combat spirituel. Or, l'homme ne peut pas combattre le diable. L'homme ne peut pas combattre le diable. Parce que la Bible dit ceci: gardez silence, moi l'Éternel, je combattrai pour vous. C'est que le combat est pour Dieu. Mais victoire n'est pas pour Nabiso. Voilà. Et l'homme sounengena tuna concernant ba miracle ou les salama pas ba prophète et belende tozomona. Pona bango. Donc prédication ils ont raté, enseignement ils ont raté, ou ils ont primé pas ba prophète ils ont raté prophétie. Donc ça prophète égale prophétie égale la parole de connaissance, enseignement, prédication ils ont omis. Mabe yango touti koloba tozali na ba réunion mo touti au sala na ba sali nzambe pour faire remonter la doctrine. Problème est que la Bible dit ceci. Voilà ce que Jésus dit. Il dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il a encore ajouté: ils confirment leur témoignage par des signes et des prodiges. C'est que le miracle, la prophétie, c'est l'accompagnement du témoignage. Ce sont des accompagnements du témoignage qui est l'évangile, la parole de Dieu. C'est qu'il faut d'abord témoigner afin que le miracle, la prophétie et sa nine est accompagné yo. Si au préalable tu n'as pas prêché, si au miracle zo salane utina nini, et pour témoigner nini, et pour approuver nini, parce que il faut d'abord prêcher la parole, après parole wana fozala témoigner na ba miracle na ba signe na ba prodige. Mais muto déjà tozomona côté ya kolote ya bato, le témoignage exaté, mais abandi ça miracle, c'est que Dieu n'est plus nzamba za wana te, parce que nzamba faut ba lobaye pour nzambe ye moko ya ko sala miracle, parce que biso to sala miracle te, biso to présentera nde peuple nzambe oyo asala miracle. C'est ça le problème. Siko bato mususu omona lokola amitia déjà ye muta sala miracle, moi peut présenter moto yo ako opérer ba miracle ezate. Donc tout le monde a ye peut remettre biso na lolenge na ye, c'est que lokola déjà to moni li lobezate,
c'est que moi peut tozela nzambe na kati te to mona ba miracle parce que to mona rangoti ba katier ba rocha boye mutakui donc eleke la bisote po to mona muto asenini muto azo kuya na église bato bazo baluka milimo zo titibe na église eleke la biso bato te tondi maka te ke nzamba zali po muto asenini akuei tondi maka te ke nzamba za po muto abige na biki te tondi maka nzamba za soki on prêche la saine doctrine pour muto ya Satan a roté la saine doctrine te so so resika saine doctrine zo te yama na vérité na clarté nango là on confirme que Dieu est là avant non to mona ba miracle c'est que la prophétie et ça bloko za ko accompagner le témoignage que l'évangile la parole de Dieu alobi beaucoup za la ba témoin na ngai c'est que la parole de Dieu comme Jésus biso to présenter ye to témoigner ye po ye Jésus on a sani ah ça la bikamo donc miracle prophétie eza biloko ko accompagner présentation ya mobali auto présenter mais ce qui ngana bandi ko zo na miracle liboso c'est que na bombeli bango mobali wana mobali pas na été. Mais entre vous Isaba pasteur, Isaba prophète, vous avez une guerre d'esprit morobo. C'est dû à quoi? Pour na ba titre kaka. Bon, problème sous eza que batu baye baraté. La doctrine est bundarape kana doctrine. Si moi je viens na tei makambo eza mabe. Yo pe yaka na lité ya nde bunda. Mais ngana yo to boila ni eloko te. So ngala yebisi batu ke lipa ezalaka malamu te. Yo na Bible yebi ke lipa ezalaka malamu. Yaka loba lipa ezalaka malamu. Mais ezala te ke ngana yo loko loba ki lipa ezalaka malamu, ngana loba lipa ezalaka malamu te, tozo na problème. Omoni batu baso confondre bitumba toza nango. En réalité to te ya batu la doctrine. Doctrine ne fo bunda moko na mususu. Mais biso batu toza eloko bunda te po to travailler sika moko. Mais so ngana lobi eloko moko bo oyo za na Bible te yaka sunga corriger ngai mais nga pena sala ngo problème te. Omoni problème yango wana. Doctrine na doctrine de zo bunda. Oya malamu esa nini elongi. Mais siko to lobaka te ke tozo yo kanate biso batu po li loba pe mutapesi biso ko pesa tozui e biso mo toza nango te. Tozui li loba o to te ya batu. So ngana o to ko wela na nini. Omoni bato ba bundaka ta mususu ba yebite ke eza doctrine de bundaka. Eza batute ya nzoto, eza milimo ya batute, eza soinga na tei doctrine pour batuba parce que la doctrine eza sika batu bazo zwa vie. Est-ce que ça ba chrétien ba obika vie. Ceux qui a obika doctrine ne vie na esani, eza garantie. Ne vie éternelle eza garantie. Siko ceux qui ngana na lobi makambo mabe, yo foya ko longola mbangu, mais ngana bundisa o siko na nzoto te. Ngana to zo na problème te po yo sungi peuple dédié. Vous comprenez? Ce qui batu bazo zwama moko na mosusu c'est que bayebi na bango te bitumba tozana ngona nani tozana bitumba osani et faire dépeupler le royaume du ténèbre mais ngana ko bunisa ndeko na ngate c'est que ceux qui enseignement na ngai eke malamu te yo yaka bongisa mais ngana tozwa na problème te soki pe ya yo eke malamu te ngape na osani na koya na bongisi po tozwa na te peuple de Dieu ndasa nini abika malamu à garantir nini vie éternelle au azui. Mais yango biso to constater ta yo lo ba bitumba bine eza na ba doctrine même so to bi bitumba bine komati ya nzoto boy. Mais là il faut comprendre que en réalité tozaka biso te ba bleu tozana ivre na champ. Parce que la parole de Dieu dit ceci. Un homme est venu, il a sémé. Et après dans la nuit l'ennemi aussi vient, il sème encore le l'ivraie. L'homme a sémé le bleu et l'ennemi a sémé l'ivraie. C'est que na elanga o tozali to ba ba semence mibale. Tozana ba semence ya nzambe, tona ba semence ya satana. Il y a aussi des serviteurs du diable. Siko tant mususu makambi bino bo mona bo mele biso. Bino faut comprendre gaga c'est que ya nzamba osala ga ya nzambe. Ya Satan on sara ya nani ya Satan mais baloba ka lo wa yo pendo zolo on peut baloba ka bon lo bande bato Satan ba ko lo bango te wana yeso makamba so bata Satan ba tombola ande miracle mais ngana ko tombola miracle te po ngape muna sala rango te omoni
nga na saka ngote miracle ba pesi biso mobeko e ko accompagner biso c'est que mukolo miracle eza o alobaki bokende ta miracle ko accompagner bino oboni mukolo makambo ye wana so nga na kozwa na problème na ndeko na nga ya nini toyebaki eloko te aye akomisi biso basali vous comprenez Bible lobi boye étant monté il a mené des captifs tant on memi ba captif apesi bango don bakomi ba ministre mais kokoma ba ministre na bango asali bango siko don pour na humanité donc biso toza bato tofanda ina biso nzambe tango ayina mokili amati amemi biso apesi biso oyo tokozwa asali biso ba don c'est que toza basali ya mukolo makambo za ya biso te siko ngana obundana nani c'est que mondenge ya sangisa ki biso apesi biso ba don c'est que za pe na mutu moko pa sangisa apesa ba don c'est que bitumbeza na deux camps biso na biso to kowela so mali bato ba wela na c'est que moko na bango aza ngamu mususu Balandia Pilo Pro Télévision, Toti Kolanda prof plutôt apporte on a aussi expliqué biso concernant phénomène ya prophétie où ils ont tourmenté bato belé na mboka na biso. Tozo poursuivre toujours émission na biso mais comme na moment moko toti kelaye parole à réconforter batonio so bazolanda biso parce que mission c'est attend de consolation à travers notre apôtre à kolobela biso à encourager à déclarer ba parole concernant batunyo so bananda ku o baolanda biso pour la situation na bango nyonso mabe to tikela eton sikoyo aloba quelque chose. Merci maman. Na sepeli Nathan o botikeli ngai eza eloko moko na profiter pour na rappeler peuple de Dieu ba santu o baolanda biso. La Bible dit ceci: il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est que même si bapesi yo prophétie na balabala te, même si okutani na prophète te, mais si tu es en Christ, tu as des promesses que Christ a réservées pour l'église. C'est Moussa les aka kosanin, ko faire appartenir na l'église des promesses et comme il partage na yo. Donc to landate que il faut na qu'il y ait des prophètes à l'obelangai, il faut na qu'il y ait na kuta na bape sanga prophétie, il faut na qu'il y ait na ministère mo kuna ba lobela rabatu. Oui, bakoki ko lobela yo makambo. Mais si tu n'es pas en Christ, makambo ba lobeli yo na moye ko kisama ezate. Mais ngai elo na kosenga na bato ba kolanda biso. To appartenir nano na Christ. Po nyonso oyo esengami epesa mela bato bazaka na kati na ezala partage na biso. Donc principe ya ba chrétien ezanini mabe na biso ba chrétien toto saka ba principe te oyo bato ya satana bato saka muto ya satana so oyebisi ye lianie alienie to komi omone na mbongo mais on nzamba yebisaka biso ba chrétien to rakoto sate yango tolinga to komisa nzambe magicien donc autosi principe te mbala moko abimise lui eloko. Or, nous avons un magicien. Dieu est là, à la doctrine, à la principe, à la pour moto bika. Donc, ceux qui osent un peu sambongo, frère, pesaradim, on a besoin de ce lombongo. Ceux qui ont été prophète, on a fait le bapongana qui n'a pas mbongo. Te prophète a un mbongo na monoko na été. Mais principe est dans la Bible. Oh, ceux qui ont aussi l'obitomonio au commis riche, au simbiki cité. Donc, si tu crois en Jésus, tu appartiens directement à Jésus. Malédiction et famille rosoyoté. Malédiction et famille et quoi atteindre yoté. Pourquoi? Parce que en Christ, Christ te protège. Oh, bato nzamba bateli to Christ a bateli condamnation moko teza likolo na bango. Donc na kati ya Christ nesko ba principe o babandi kopesa biso tant to kobanda ko tosa yango là l'Éternel des armées autika yote nazoye bisayo kolanda prophète po prophète aza mutu akoloba makambo mais landa mutu oyo akopesa prophète makambo alobi na yo. Donc c'est que mutu akopesa makambo soka alobi ke na lida posa zala boy et que ozana ngote même prophète apesi yo 10 000 prophéties. Et retirala ko simbate et retirala pe ko zoyote accomplissement pesate. Pourquoi? Oza na relation tena muto ko salela yo makambo prophète a lobby. Donc ba prophète bazana bango mabete
Et ça, te pour binga na za apôtre na lobby ba prophète bazama bete. Na lobby clair, prophétie et utiwap et pas nzambi. Mais le diable aussi passe par là pour faire dérouter les gens. Donc église photos à la nini mayele. Que na tenga te na bava o nyo se kosa nini. Et ko memangai na tikala na liloba la doctrine. Tant aux na doctrine au komi garantie. Tant aux na Christ aux obika maloba na ye même ba pesio prophétie te o eza promesse pour na ba chrétien et ils la partage na yo. Donc ya kolobeza wana nzambe na likolo apambola ba o ba kosala la doctrine ba o ba kosala la principe ya nzambe ba koma na bible ba ozwa lipamboli ezate ke foka pasteur asambelela yo ezate ke foka enga na manifestation moko boyete mais ce que aussi ba principe ya nzambe ce que mettre en pratique ne makambo nyonso osala nini ekopesa mela yo na kombo yesu makambo mosusu ozoluka ozosouffrir maladi nyonso oza na famille ta mosusu bomona ke tozokoka te mais soki omitali otali vino bien obongisi na nzambe même na ndako même na chambre na yo nzambe oya kobikisa mpo ya nini oza na relation malamu na nzambe c'est que makambo nzambe asalaka eza mpo abiyebisa biso ke omoni awa oza na relation malamu na ngai te. Souvenez-vous, il y a Israël. Israël, le peuple de Dieu. Mais tant que azui biloka bapaya aye nango, mboka muke ayi et beti Israël. Pourquoi? Aza peuple de Dieu, mais mboka muke le rôle aye zo bete poani. Po makambo nzamba peki se retrouvaki na camp ya Israël. Donc c'est que tala vie na yo malamu yo chrétien. Yo mutozo tungisama. Tala vie no malamu. Tala esika nini yo obongisi na nzambe te. So bongisi na ye victoire eza na ngambu na yo. So bongisi na ye maladie eza na ngambu no te. So bongisi na ye libale eza la partage na yo. So bongisi na ye malédiction ekweya eza na ngambu na yo te. Donc le problème est que principe ya Bible o nzamba tshela biso, c'est ça le socle de la vie éternelle. Soki otosi yango obika malamu na mokili pe e garantir yo lola tika ete nzambe a pambola biso ba obakolanda biso mata. Amen. Voilà, tout ce que l'on a apporté, tout ce que l'on a biso, baliza na cannabis. En tout cas, na o nyonso to yoki eza robwa kate photo salela. To bibiso nyonso que na banza so to tambola ka to kutana na ba prophète. To ko bate bango nyonso baza ya faux, ya vrai baza, ya faux pe bazali. Maintenant discernement ezande et pas na biso, c'est à nous maintenant de discerner qui est le vrai ou est le faux. Ma pasteur apporte plutôt question Moubouya-Souka et Lingaï. Notre attitude vraiment devant bafler au nyoseko zanine. Ce qui n'est pas discerné que oyaza ya faux. Na yo kaye kaka ou peut-être na les kananga carrément. Le problème est ça. Moutaro tele miso liboso peut-être aza moi mukolo na yo. Saboter ye physiquement pe oza malamu te. Mais si tu discernes que oyazo lobawana ça ne vient pas de Dieu. Oyo qui est mais ko sale landete. Problème ne ezaka yango wana. Omoni Ève ayoki Satan. Mais eloko nzamba condamné za te puisque tu as écouté. Puisque tu as agi ya kozwa fruit kolia eloko nga na pekisa nzamba albaki te ke boyoka Satan tete. Ayebeke ne Satan akoya olobana bango. Mais ye lokwa da pesa ki enseignement. Enseignement ne sa face na nini na maloba o Satan asa nini akoya koloba. Mais ba parole msou c'est séduisante hein? Oui. Parole est séduisante, oui. Mais en réalité, église yami balé o aza Ève yami balé ta roko isamante. Pourquoi? Parce qu'il y a ba pesier don ya discernement. Mais tout le monde a ça ngote quand même. Yango na bisu yote. Chrétien nyo soit fois en don ya discernement. Ndenge moi ça. Oui. Ceux qui nzamba pimelo discernement, c'est à tigio na nini l'insécurité. Vous comprenez? Pour mes amis, on a dit que don ya discernement, mais l'expérience na makambo nzambe aussi compte. Tu vois? Na koza na na don discernement te tamsusu na na ngope isala kati. Mais na otambola na moni eloko moko salami. Eloko yedenge zani la doctrine, la Bible. Ce qui n'attendent makambo yebisinga oyo eza base te ya Bible. C'est que je comprends directement qu'il ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Vous comprenez? Donc, ce qu'on a la base de la Bible, on a un discernement,
otamboli na mokili oyo sans que muta tsalo problème, sans que soit problème na bato, sans que obanga ba prophète. Mais soki Bible déjà la doctrine socle ya biso ba chrétien zate. Tu vois le matin dans mon kilto bando kweya to telemi to kwei lobi to telemi to kwei lobi. Voilà pourquoi dans lobby il faut ba serviteur de Dieu ba faire remonter doctrine et si que tikali na se ya banini ya vent ya prophétie oyo. Ceux qui vont prophétie oyo ekiti et que la doctrine monte torobika biloko onyoso torobika ote. Voilà pourquoi même ba prophète ba pasteur ba komo sala ba compromission de la contre la parole pour anine. Bakomi oki na politique, kosenga mbongo. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que prophétie a comme likolo, doctrine a tirali na se. Mais so doctrine a mati likolo, oyebage na nesika musu na kosa ni, na ko kati sate. Parce que doctrine a wape sabiso frontière ya otosa awa komate, awa telema. Donc, comme il a souka ya émission na biso temps de consolation, auto sepaya ki koyamba po na bino, apôtre, te pesio merci ndengo honoré invitation na biso, mot de la fin pour na ba abonné na biso Pelo Pro Télévision. Na sepeli na pesi merci na Pelo Télévision ndenge ya mbingai, mais na kosenga ezala ya souka pe ya liboso te parce que on a beaucoup de choses à dire à l'église et aux fidèles. Mais elo ekanga biso ta mususu za moi makoki yango ya kosala nini ya kokoma pa na bango eloko Satan aza ko gagner moi mingi mais il réussit la nango ezake azocha makoki po bato baloba lukuta mais biso nde basali ya Nzambe tolingi komi misunga te po tolobela peuple la vérité o toza nango. Donc na remercier bino makasi ezala mbala ya sukate pe ezala continuel et kosunga biso tokuta na peuple pe na ebisi bato nyonso balandi biso ba s'abonner ba continuer kolanda biso pe balandisa bato balandaki biso te nde ko aider biso tant bango ba ko s'abonner et kopesa biso pe makasi ya kolekisa bato koloba liloba Nzambe po peuple dédié à sanini azala sauver c'est que na voix nyonso o tozoluka toloba Nzamba sanini akoma na ba radio na ba télé ya YouTube na ba compte na biso na ba Facebook na ba WhatsApp Nzambe apambola vraiment chaîne oyo afin que epesa biso elongwa na oto sali lelo lobita msusu tokoma tokomona chaîne vraiment oyo le kati na ba télé ikozala lipamboli donc Nzambe apambola pe bato balandi biso ba continuer ko s'abonner ya koloba yango wana. Merci Nabino Nyonso Bozaki Ebele, liboso ba poste téléviseur Nabino Kolanda Biso. Topesi merci également à toute l'équipe de Pelo Pro Télévision. Topesi sous merci Nabino ba abonné na biso, te recommander bino bo s'abonner sous massivement denga porte outil koloba. Merci à toutes ces personnes au bazolanda biso, bazaki nzinga nzinga na biso. Tokutani mbala sima na numéro ya sika. Bonne journée à vous. Pelo Pro TV meme libi ambiance boya kotala monde boya kotala Pelo Pro TV meme libi nonde makambwe Pelo Pro TV naleli